Bon, bonjour na ba congolais nyonso en tout cas lelo na mekoloba koloba boy. Na peuple congolais, j'espère que mutu na vie tozala na bato balinga bato na bato balinga bato tavana loba no ma mususu mena ke na mambo eza très important oyo na yekolamuka na tongo na sala to oyo balamuseli nga na pongi mpo na lalaki nayi naloba boy. J'espère na mokili nde totambolaka awa toza na nzambe na satana nde balakisa biso banda tokola na Afrique balakisa biso nzambe aza bolamu satana aza motu mabe ndenge mpe tozala na mokili toza na bato balingaka biso na bato balingaka biso te, c'est normal. Mais mutu nyonso azala soki nani to nani azala na bato nde balingaki na bato balingaka te. Mais nga ndenge nazwa part na nga ya koyebisa bino boye na bato nyonso to balingaka nga na bato nyonso to basepela na mamu na nga nazalaka nango na bato balingela nga ndenge nga nazalaka wana nde na bosinga na bango ngai mpe nzamba oyoka nga na considérera bato balingaka nga te ki oyo nazala mwa hypocrite yo te moi toza bata mokili te nga mpe naza bagenre bato te ki soki neti nde toza moto tosolola na biso te ate okufi nayoka pasi to naya matanga nono oya na nga mpe te mpo tolobanaka te parce que eza normal ntango toza na bomo tozali na so kosola te na osala ata bato boolela bokata nzoto na osala na nga yango te soki tokozala bolamu to tokolingana tanke toza na bomoi nayebi ke tolinganaka. Chuchuna so omoni moto azosekaseka pampa mondi amoni nzoto ya mobali ti le bloc automatique olongoli nga mpo nga na oseka te nayebi te so ozoseka nini je sais pas so omeka babisekaseka na bango tanki yo nalingaka mpo osala mambo moko c'est ça. Message na ye koloba boye nasali na message d'abord na bafani na nga bato balingaka nga kobanda kozala mama combattante kobanda kolamba na nde na banda koteya bino na makambo ya malamu oyo nga nakotisa na bavi na bino to bato babénéficia na makambo malamu nga nasala mpona bango kolamba koteya bino kolakisa bino ndenge bazalaka propre kolakisa ndenge mwasi okozala esprit ya kofungola makolo te mwasi moko te mibali bazwaka yo pamba ofele bato nga nateya bango na vie moto avanda na ndako ayebiki nga nde naza be nalingaka parce que eza na banzela natambola eza na bisika nakendaka nakutana na bamama nga naza aime nano d'abord na bamibali nazalaka aime numéro 1 na bana mibali bapapa responsable après naye kozala aime na basi ya mabala mama Karine lelo mpe ya nabwaki oyo libanga mama Karine na nga mo na Belgique soko ozolanda nga napesi yo mbote yo moko ebiki tokotana na matanga napesi yo mbote. Message na nga nangi naloba boye na bakongolais oyo balingaka nga oyo babanda kolinga nga bato nyonso oyo tolobanaka na bango te tolinganaka te nga naloba vérité nga aza moto Équateur biso balakisa biso te ke ozolinga motu te osala mwa bahypocrite to bahypocrisie non biso eza bongo te biso na mapango na biso ya bato Équateur soki olingaka motu te yebisa ye vérité olingaka motu te yango soki otamboli na Congo bato tu bakoyebi biso ke de toute façon bato Équateur bazalaka bongo biso epa na biso non ezali non oui eza oui nalingaka motu te nakoyebi soki nalingaka yo te mpo yo mpo miyeba oyano pembeni na nga te nga nazalaka hypocrite te naza na molimo ya bahypocrisie te nasala sambla mpo bato balinga nga non moto akolinga nga mingi eza nzambe bato tu bakoboya nga mais so nzambe aza d'accord na mamu na nga parce que nzambe même na film oyo batournela biso ya Yesu bomona ye ndenge azali kosala comportement wana nde eza biso soki botuni yo oza mwana na David ayebisi bino ke tolingi yango yo nde ye masiya tozotela abi na bino yango wana c'est que moi comportement moko ya malamu tozala nango epai na Équateur yango wana mwasi Équateur alalaka na kanda motu te so olobi mabe nga so nalingaka te na olakisa nalingaka te na osasambla te mpona yo na nga pema na biso eza epa nzambe nga na kopesi yo te yo mpo opesa nga te biso to todepane mpa nzambe semie neti na kilelo so mokili eza mabe soko olinga motu te yebisa moninga ki nalingaka te mpo moninga ya naye kolia fufu epano te na place obomi na poison moi je suis comme ça en tout cas na osala appel na bato oyo balingaka nga parce que kosepela na kolinga eza deux choses moto soki azosepela na yo lobi akotika na mabele mais moto soki azolinga yo akondima bokufa na ye. C'est ça message naloba sikoyo ndenge nazali awa nayebisaki
En tout cas côté ya kozala ki batu bandima ki mama ki ngabo abota baza antoine na bango. Mais bato bazali basi balamuka na tongo basukola bakende na maternité babota bana o ba comprendre pe ke ngana ba oto munoko moko ba pe na tongo na bango. Elo na kolo ba yango wana. Zana na benga mwana ngana ebite swaza wana. Zana na benga mwana ngapo zela nono. Benga mwana na chaka musapi. Au revoir. Batuna surtout na bloquer na bino bozana. Ah, merci. Ça me sala na yo pi pompole. Batu ba soko moni muta zolinga makamu nyonso ya mokili. Ezala ba pona ye. C'est aza muta aza misama be. Na vie batu ba kotelemelo il faut bazala. Batu pe ba koloba oui il faut bazala ça normal. En tout cas kotana na comprendre bino. Mais loko na senga bino na 100%. So lingo finganga 50 batela 50 na yo kobimisa mpepete. Eloko ngana ko yesa bino ngwana. Toyaki na dossier na kati ya bato tosalaka na TikTok na Facebook na page to na bato ke na vie na biso to ko solola na bango te mais to ko kosela ba makamte ke babota te. Tozana bato oyo neti ngama gelo mama bato to ko pesa na mbote te po to yebani pete. Bato to ko solola na bango te neti ngama gelo mama to ko solola na bango te. Mais lokola babota bana ba to ko kosela ba makambo te. C'est ça le message. Na ye awa na yaki to bandi makambo na bino tozo solola na lobi na bino to salibu parce que makambo o to zale nango avocat près de yo mutafuta mbongo na ye eza l'état belge. So posa na France l'état français mutafuta mbongo. Ozala na Hollande, ozala na États-Unis, bon je sais pas, ozala na États-Unis, ozala na Allemagne, ozala na Suisse, partout oyo kozala na mboka ya mondele, soki si un problème bozwi avocat près de yo, ozala na droit ya kongola mbongo te parce que l'état mage kozala na ndenge moko boya malembe mais l'état mutafuta mbongo. Mais soki ozwi avocat privé oyo ezalaki bofuta mbongo, avocat wana ezalaki bino bato bobanda opesa mbongo. J'espère que na bateau toza oza officiel. Merci beaucoup ma chérie. Na ye awa pour na kotia ba document, je peux le faire mais na ko sala ngote par rapport au comportement na soi mabe. Nena la mo lelo na tongo avocat ochobenganga. A bengi pe akomi lettre. Lelo na okinobimisa document na ko bomba ka nde na bomba ka téléphone makamno to message na otila bino botanga. Je sais que na poto tokoza pe na banzala na biso mais tokoza pe na bapasi na biso mais tozana nzala ya kozanga kwa kana ni doto melate na mapa. Moko entre nous na nous tozana na moi ba respect. Nazana respect na bato ba osala musala. Congolais ayebisaki nga premier jour na yaki. Ngam na yaki. Bozala peuple moko soki likambo ebimi nje emati nzete boyebele après beaucoup mosala kolemba te mais bozala peuple si un problème eza na kati ya communauté merci diamant bozala capable ya kosilisa likambo bobandi bosilisi toujours résultat tokoti na deuxième audition ya problème mosusu nazo senga ba papa o boza na kati ya ndako soki tozala na communauté lokola bana Birmingham lokola bato Angleterre bazalaka si un problème eza na kati ya communauté bango ba mikolo bakozala ba sage mais likambo esi tosilisa nayebi ke vérité ezalaka pasi vérité ezalaka na bitumba mais le problème nazo senga tosalaka ba vidéo tozo seka toloba ba kombo tozo mata ba 1400 ba 1500 même ata 1000 même kaka 644 bozali yaya na ndenge tovandi boy soki mutu moko atie 5 euros yaya makambo toluka tosala ngote
soki ndenge tozali awa 631 mutu moko atie 10 euros journal lelo tozwa bénéfice te eloko komi Congo bino boyebisenga bolobi na ngai koti kende tina likambo na suka nga na esaki bino nga na vandi awa nakota na bima bino bokotila nga kama maboko na poche tofuta avoka quand même boza bana poto bana mama magende konanga moko be na Lubumbashi obenga nga pona otia mwa sa nazali nde koyeba teke na kosala ndenge nini nzoka okotia pe na ria so yoki message nanga orappelenga ndenge na vandi awa magende atie telefone pe wana me ata kota suka ta na okata YouTube na otiela bino avocat benga na tongo awa pona na tiela ye 1000 euros. J'espère que son à côté le quoi to bande ko sera china let pe pas les alliés ya pocha mbongo to sisa likambo na loba te na katsa mutu na bino ya boyi ba ke tozana avocat obwaki mutu bwe na kutu mama mami merci na kutaki oche 50 euros na PayPal soko timbon tila ozomona bato ba oyawa o mama gali lokola fio asali page na fingi ete na yebise que je veux pas na lingi muto tshelo na ngate isa to na nga asileki o mama magali na pesi mbono abi tindela nga preuve o tsheki mbongo tozongi selo soko tsheki 50 totsa na kozongi saka na mbongo tozalaki mbongo ya suku na otiko sana obandeko babwaka kia to tshiko sala ndeko na biso tozane ba problème ba vidéo na biso tosala toujours na lingala tosala jamais na français mais fallait vidéo wana basala interprète bacha makambo nyonso to na français ninga na sala ni bana na yo ni bana nanga il faut que ndokozwa document ya ba registre ya ba numéro ya batutu na palais de justice nga biloko tout na salela bino na tchaka bref na tshela bino pe na ba vidéo basali akango nazali na rendez-vous le 2 avocat bisinga na ko se déplacer donc ne vacances avocat zongi le lobby eza le 23 avocat zo sala bolingi makamno tu photo loba na messa il y a des messages so bokom na ba niveau mobi ba lobaka te po munguno bo usane makambo bo pesa ye matière à cause de ça que naza bloqué eliko loba te question na loba te ndeza ke na opesa bino ba message te mais ça na ba message niveau to komeli to koya suko tanda te bomona ngani bandende na zaki na siko parce que makambo komi siko na niveau moko boye s'il vous plaît boza bana poto bo comprendre ka makambo bandeko na nga ya bas PM bal biso to za wana poto boma mutu te to katekanda ese boyoki biso si to sel propagande bokata mutu kingo to za na besoin bino boza na besoin yeba vérité parce que nga na za vérité ba système baza na vérité mais bino boza douter boza boy tantôt boza boy c'est ça que to tchali comme na mesa to kende ba benga so to tchama na mesa lobby avocat azongaki lobby lelo benga na tongo atindeli ngai lettre na monta ya mbongo na makambo to lobby bazo koma lettre pour batindela ba juge lobby c'est ndé to sabe tito comme même sous les 10 les 15 vrai mama ya mwana na tata ya mwana bakozwa document na ndako na bango esa makamno so koloba te mais boza peuple moko so mutayesi bino ka lati bilamba bino bolinge fala que bino mutakala ya kati ça passe pas comme ça s'il vous plaît il faut vous comprendre naka il faut que comprendre maman so muni mutazo koma lokuta lovun eza bato ba pese 1 euro te eza bato tona ba même idée te eza bato baza na monde na biso te à cause de ça faut vous comprendre bato ba yebisaki ngai koti kene na likamti na suka na besoin na bino boza wapi toza quand même ba mikolo boza ba mama ya bana boza basi ya mabala tant que oza na problème aux yeux avocat na bafuta kaye aza avocat près de yo te ma chérie neti boso ezaki déjà na mbongo boso tcha na ngana sana na ngana kata nde na zaki na mbongo liboso ya mopiko tango ba bisinga ke fona futa 1600 na ndam na sangene na ke na kati
ba document ezali wana po bango nde baosenga nga pe na obomba 1000 euros ezalaki ya avocat 250 ezalaki ya ba juge po bakoma lettre 210 euros ezalaki mpo na TVA toza na poto mamna bamendeleki na TVA so bo bando pesa mbongo na yo kobeta te tozalaka na mbongo deja toza nango o na tikala nango mwa moke tofuti pona kosala babalula basala interprète ya makambutu oyo mama Kingabo alobaka na ba video na ye yango batiango na français ezali neti pona bino bolinga siko na zuloka bona tchana mi na kotia te c'est ça ndenge nazali awa naza kosenga na ba congolais otona bango même moral il faut na pesa fuka 1000 euros 1000 euros dès que tu osili sawa batu boza na PayPal batu boza na Wero botiela ngambon po dès que tu osili sawa na kobima na ke na cabine na kosala photocopie mais dès que na okatawa na koluka na pointer esiko na pointaka te toza na communauté moko eza très impoli so ezaki ba communauté neti ba belge ba kotia ta lettre ya boyi okomona jamais bango bakokoma mona bakomi komona neti avocat komi camarade na bango po boya kosala ngana neti ngana ya kozoba problème yango na yebisaki bino tant tokoma na deuxième édition ke pongai na avocat toki no mona juge wana ngai na lobe na bino na mona pende bokoma j'espère que boa d'accord na komemela bino era na komema era il faut aya tokene na eti na palais de justice era vandi ngana vandi avocat nga vandi mutu moko vandi era koya kusabino c'est vrai Magali aloba na bino mambo solo c'est ça na komemela bino era soki bapesi ngai jour ngai na koya na yebisi era bongama à condition era za na tante c'est là non qu'est-ce qu'elle a dit chance bolongoli mwana tangizate c'est que en tout cas bo sala makamute lokola nde tozali tango biso tozobunda bakoba ba rwande bazokoma makamu na osala na okena ona ndenge en tout cas bato botangi classe tozokena ona ndenge makambo lekanaka mais mageza makamo ezokena pe silence naza na besoin ya 1000 euros lokola bolingi soki avocat singi alobi na ngana pesa bo atindele ngana ye na singi bino ngapi na bando sande bolingi plus de 657 bon mekana ko calculer bino moso boche 10 euros to komi combien na place mutu moka bimisa 100 euros to 200 soki toza 664 mutu moka tie 10 euros ou bien ata 20 euros to komi combien bolika mikolo nyonso ndenge tovandaki awa depuis 2022 oh boy soki bomoniki ngai mutu nazokosa problème ete metokena likamti na suka tokena likamti na suka peuple congolais fungwama bokozwa vérité umelaka eloba mopawa lobiki elokuta eyaka na sincère bandeko na nga fungwama kotisa loboko na poche kotisa loboko na poche mama nde toza 648 PayPal nange ezali wewe ezali ba western ezali nde tovandi kaka esala kwa mutu osalelo omobeto to pesa mutu obela to mutu mo aza grave ngana o comprendre déjà likambo oyo batu ngana yebisi mutu nyonso to aza na besoin ya kofinga mondeko mwasi mobali finga na yo mais batu balinga magayelo mama bokomela ngaka bakumbwa batu bafingaka eza problème te ndenge nini bino toza na kati ya communauté ndeko moko ya lobiki ya bota biso toyebika bota te ou bien bato balingaka nga te to bato balingaka nga botia mbongo kota suka soit déjà bakanganga songa na za lokuta bino bokota ka lobongo na poche to yeba suite fait mais mukolo bino bokozwa vérité j'espère que beaucoup regretter bobia soto zanga na vérité avant to to pesa mbongo magala bandeli comme na janvier to pesa mbongo na soit na février bolobaki na ngai nakende na likambuchi na suka c'est ça le message to kende likambuchi na suka
toke na likambo tina suka soit disant ngai mutu naza lokuta ndeko mwasi ya bota nazo maltraité ye nazo touché mwana moke tokende na likambo tina suka ngana kota boloko. C'est ça. Boza peuple bolobake belé mais bosala ka action te. Botika ta nzamba tikele bino mwasi moko boye ya mukuse alamuka kana tonga zaka mama combattante. Botika mwasi moko ya mukuse avandi na kiti abeti loboko na mesa alobi na bino to kende na likambo tina suka. Pe na yebisi bino bakawe kozala na tongo moko boye. Bakawe ezala. Na bandi koyebisa bino pe nazo répéter. Ndeko na biso ya mwasi ya congolaise na kombo ya mama Kingabwa atikala kotia mwana na mokili te abota te. Pe abotaka te. Soit disant ye ba chinois ba futaka mbongo nga ba so pese loko te. Mais pourquoi bango ba okanisanga te? Sko bino boza lokola toza lokola ba jidoka mibale ba obunda bino sko bo futi mbongo atike. Pobo kota tonde to kota na concert et loko nini bino bo sala action te bo kena likamti na suka. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Bino boza na besoin boye ba vérité. Pourquoi bokoti le boko na pochité? Tokoti si batu na poto mibale na mbongo osenga. To memi mwana na nga na Afrique du Sud na senga mbongo. Na suis papa na ngai na koti se na hôpital. Ma colonie surtout ezangi na mibenda tambola kate batuta na moto na mbongo osenga. C'est la première fois non na mona kilo ya boité parce qu'il y a quelque chose caché. Parce que vérité ezali. Pour vérité ya malembe. Bino bolbe na nga ke koti kena likamti na soka. Je suis là. Nga na vandi na kiti, nga na ke ba bureau, nga na ke partout na ko kende na sali musala na bengi bino te, na lobi na bino te ke boluka ba avocat to sali makambo nyonso. Awa toza na bana na biso batanga classe baza ba avocat basilisa pe bazali. Na yebisaki bino pepa les ali ni les ali botia mbongo c'est tout bino bolingi fona yaka na sengi bino avocat lobi na nga na ya mema 1000 €. Il y a des documents. Il y a des documents. Pour rapenda komona ke ba juge bango yo amoni pe avocat pe yeyo ya mundele. Amoni pe makailo mama vandi, amoni pe mutu mususu to koti to sololi. Déjà no temps ka dans zozwa tozo kota na mutu ka poto ya na filmer na sibino ke mukolo songolo avocat na na mutu songolo to ke kota na palais de justice. Poto kota na bango face à face. Avant nan. Mais toi avancer quand même. Na bande ko boma mbongo na osenga blo muke mbongo onge na ke na pesi. Siko na za de zéro. Oye tikala ki na ke ko pesa na za de zéro avocat bengi atinenga lettre na email que il faut ko pesa songolo pakala. Yango na ye ndenge nini bino bobenga ki ngai bino bolobi ke abota te o kuna lobi abota o kuna balobi babota te mais toza na terrain net to tia makam na mesa toza vérité. Et ça lokola mama Kingabwa asalaka pona cousine na ngai oh boy mi crime musala to sala ni bokena na tribunal c'est tout. Ngai na yebisi bino ke ba congolais na ba congolaise ndeko na biso mo satikala kobota te. Na lobaka na munoko to lielaka banda na yape na vanda depuis janvier non na changé te. Bango baza bakolo mwana soit disant ndeko mwasa lobaki ke ngai na kododomaje ye na kopesi mo problème ezate yazo sala ya biso pe to sala ya biso mais ngai siko côté na lobi ba congolais botiela biso mabongo na poche to tika na 3000 ya kopesa siko avocat bina pesi 1000 €. Natala soki mail na ngeza koto
Pesa email na nga. Message yango. Omoni yango. Magena ofungola nyonso te. Voilà. Aïe. Batindeli ngai message na 11h43. Bino na ba capture. Il faut qu'on a ça. Voilà. Na fungola ta ko fungola kombe mona na te. Voilà. Acheli nga na date Voilà, to cheboy. To baloli yango. Yango. Chère madame Lomama. Voilà. Yango. Ça va? Na okene na bimisango po nga na ko sala teke na che loko na kombo ya moto na linga ko tia penda te po na zanga na ba numéro téléphone na zanga na adresse na makamnoto mais na ko tia ngwa te parce que na yibi peuple il faut yiba. Ça va? Na ko tia bongo te. Yango mona ata on a tiaka na osana na zikombo na ye na bomi na zikombo na nga na tiki na ziba coordonnées na tiki bino ka message botanga. C'est qu'il faut te déposer 1000 euros. Il faut te déposer 1000 euros. Il faut te déposer 1000 euros. Il faut que ça 750 mais to ko la 1000 euros. Pour na nini bokoka okokena likambo tina sukate. Aye bande onanga. Sengende to koti na 2026 il fallait to tika to koti so na 2027 boyeli so bota tete to silisa likambo. Parce que ndenge to bande ko sala makambo awa na batu tutu zao. Batu banolo baka abota te. Mais il n'y a rien comme preuve. Moutou moko tazana preuve. Wallahi billahi. Abota te. Mende to lo basiko makambo ezali. Parce que le roba assistance sociale bazana kati. Ndeko na biso a mwasi parce que à l'époque ndeko na biso mwasi atikala ko yisa biso teke. Oh papa boy. Oh maman boy. Parce que vérité y na mesa. Naye ba jour wana tende ni bozala. Naye ba jour wana te façon ni bolobela. Pour jour wana bozela ta wana fungole internet naye ko annoncer vérité bobandi ko senga ba demande bo mata na mire belé mais tant to senga mbongo batu bazala ba pesa ka ba mbongo na bango. Mama ta pe ate bato ba pesa mbongo. Balandelanga kana ba privé. Mama gali na 100. Mama gali na 50. Mama gali na na PayPal. Mais bino ba bo pesa ke loko te. Mokolo vérité goya. Bozala pressé ya kovanda na kati ya téléphone boluba. Awa to senga lelo mbongo awa. Mutu moko to pesa mbongo jour on a pe muta kansange nemite parce que tant bozo sale loko moko obolinga boye ba vérité bozaka na makamba koloba mama kinga bo sali boita sali boite mais tant boyoki muta lobi ka avocat zali mais faut boko tcha mabongo na poche pourquoi bolobi bolingi likamba ngo faut bolobela ngo kaka mais idée ya kukocha lobongo na poche bo pesa ya avocat bozango te c'est que selon bino ba congolais photo sur net dossier ya avocat to tcha na réseaux sociaux. Photo sur dossier avocat to exposé ango na kati ya réseaux sociaux pour na mayele na bino ata kutasaki avocat près de yo et c'est le kana bongo c'est na yeba te bokomisa ngo shida bokoma ko tuvango eza normal chaque jour boya ka bolobela likambo wana mwana yango bokangama po bozolinga te to silisango
nde loko nga na comprendre faut bolobela yango po bino bolela yango mbonga YouTube bosa. Oui, allô? Allô? Ok. Dossier ya mwana oyo ndeko abota to abota te depuis 2020